construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Panzu pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction. Après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso baya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 Yonde Kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe Ozamu. Mbote ya lelo bandi benga papa benga mama esengo ya trop koyeba ke bozali ebele vraiment merci énormément na nyonso bozali ko sala pona biso bande ko na biso bozo rotine la biso d'information bozo la biso na télévision na haut-parleur TV ya lelo bandi émission na bino bolenga hôtel mingi haut-parleur face à face benga papa benga mama yebisa mo bakota yebisa bango que mukendi ya bandi pourquoi pas ndeko Matia Inongo depuis l'Angola bandeko n'Angola ba benga ki biso ebele baza ko sepela mosala kitoko bazali ko sala tolobaki que zwa photo ozotela haut-parleur à partir à wapi kanga photo tindela biso ningo zotela haut-parleur nengo sangisi bato tindela biso na kombo na yo ozwa dédicace kitoko lokola papa Yves Kitutu Kitutu ya ba Yves to pesi ba mbote belé yemoko to pesi mbote na papa Kombo depuis Canada na Toronto yazala wana musika mais akengeli la toujours au parleur vrai ya au parleur to pesi ba mbote bisika zomi ndeko omba genda to bosani yote genda ya ba omba yemoko batala kabiso pourquoi pas la Petroni la baronne la boss. Déjà, j'ai la biso quelque part, Ngando, Baxela Raye, et maman Bibi Cherounou depuis les États-Unis. On va voir là, maman Nanoso qui est en France, c'est-à-dire qu'on a la biso partout. Association Maman Mon Fondo, il y a une charge, il y a un saban gratuitement. Charge, il y a toujours combattu, mais jamais égalé. Tu peux si bambote et belé n'a couru que le fungu là, le Saint-Esprit, il y a mon qualité, mais il est parmi nous. Alors, Bandeko, vous autres la biso bipa, yopé sala le rôle baninga, sala le rôle aneli moké la Corée du Sud, et Koko mais la yopé trop, toza, awana invité, Bandeko. On va parler sur l'unité. Pona nini le lobo kabonezali makati na kati ya mangomba. On va parler sur l'unité nini kabola ba mangomba o nyonso l'église kimbangiste bangunza ba kitawaliste ba église catholique ba protestant na habité sope ba on va faire partie binonde bozota la boye bisabiso bango nyonso toye ba vérité awa président ya bangunza. On nous apprend de l'autre côté papa Mangelesi, on nous apprend que bon moi on m'apprend ça. On m'apprend ça, bandeko ba tuninga babi mukendi to yeba là to soko yoka kombo ya papa wana to yebite salema kindenge nini banda kindenge nini tout ça to remeka un peu ngapé bon na yebite to benga na kina l'autre fois fallait to kuta na bureau to kuta na kité je ne sais pas miracle nini lekani banguza biso na zoto na bango na yebite bozo pesa nga ba des informations pourquoi alors l'analyse panafricain azaliawa mbote na yo mbote fumu mukendi. Plaisir ya trop ya royambayo tout ba sujet vous alliez lengue ba bilengio ba telemi lelo mais panafricain vous en otamboli ba mangomba pebele tu n'es plus à présenter à bande comme ça ba yebité mais yo moko une petite présentation bande ko ba milliers de téléspectateurs ba zotala na télévision ba zotala na YouTube na TikTok ba zotala yo na Facebook ninyo ko yebisa ba. En tout cas, mbote mingi na bandeko bazolanda biso sur haut-parleur télévision. Cet après-midi, occasion epesa melingai ndenge Fumomo Kenzalobi to make un peu ko se présenter na kombo ya Yann Bayangambi na kombo ya oyo bakoko na nga bayebi so babengi Bayangambi atana zaki ya olala na yebi ke babengi ngai. Ceux qui ont na kolina bango na ba quartier bisika na koleli kolina lekeli misu ba robenga ka Tony misu Yann donc misu maître Yann donc wana surtout ba kombo batu ba robengela ngai. Alors na tamboli na mama ngomba mingi et puis na tina ya koluka boyebi po ete mutu azali doté na ba faculté oyo il faut
a rempli saka à tout moment kabosh na yepo aeba ko s'argumenter face à ba fait na ba acte peu makam onyo surtout za romoneza la koleka na mokili. Voilà donc merci pour ne pas citer ba mangomba na leki nous qui est publicité na bango pour bango surtout ba na bango ba chrétien. Merci. Voilà, alors mais là avant yoye mais face à face autour sala wa bangunza na bakita wa liste un mot. Ah bandeko na landaki bango bandeko ya Watchtower. En tout cas ezana okaka ya na leki papa na mwana pour moko batisa moninga moko penza donc pasteur apambola pasteur a batisa ki ngunza moderne ngunza bango bazali kingunza moderne esclave ya vérité ndeko coup de chapeau merci na ba vérité parce que mukende bi que vérité za bombe moko batu ba kosepela na ngote vérité mbuta moko aleka na komba papa diengenda aloba eloko wana alobi la vérité za bombe moko têtu donc bakangela ngo nzela te donc vérité za ndenge mona mai mai ya possédera ba récipient tout au tient 14 forme c'est des formes on est de vérité eloko ya lati donc ce que tu mai na mulangi ko mona bena mai ya su forme ya mulangi za vérité ce que tu mai na bassin ya su forme au fungoma ya mai ya bassin eza vérité donc okokangela ngo nzela te ce qui peut bien cha barrière awa mai ya cha forme ya barrière on est puis on les kananzela mususu poza mai bakangela kenzela te poza vérité donc la vérité est têtue, la vérité reste têtue et il restera parce que bako on a biso balingaki bo solo to bungisa yango te botala esika to bungisi bo solo na biso bo moni esika memi biso tango natalaki image wana nazomona ke moi nazobisa papa na ba vérité ya ba faille oye en tant que nyama o aliara lidesu auti na kati ya lidesu mais papa azokoka kwa assumer en côté donc ezaki ba vérité moko ngamona otala binozuba mais non makambo nde kwa zoloba eza ba vérité sina lobango ba nemo ba haut-parleur pe kaka mais non mais ndenge ni bande que mouvement que tawale bunda et bunda deux fois bien que quelque part on va tel sera que bangun sabo faïsa c'est pour cela bazali na pouvoir spiritualité na temps ebele bayoka bango ba kitawala bayeka tamoké ils ont constaté que avec Kingunza ça n'a pas payé. Merci Fumomu Kendi. Obi bakitaoliste ceux qui même te font autour d'une table ba nous à la reconnaissance na ba question il faut te poser bango parce que même ko bima na écran ba bimi na tamoké même ko combattre soit disant combat au bango bazolo ba ke bango ne ba bunda pona Congo ba yaki pe na tamoké donc ba zaka ba to retard. Oh, retard ndenge ni sala mabango ba yaka na sima donc ngai na habité na benga bango ba sapeur pompier to nini parce que à la base ba pompier ba yaka soki déjà moto CPI non bango ba zaki wana tongo depuis ba arabe ba so yi ba tout ba so bango comme esclave côté ka kitawala déjà il combattait soki rolobelanga ba auteur ya mouvement kitawaliste ba kolo kombo ya Watchtower bazala tongo babagarana kimbangu tongo oso comprendre nazolo ba bien babunda na kimbangu tongo c'est-à-dire bakolo cop pour bangonde ba yaki na système oyo kimbangu lera moni yango mabe alobi allez bango balobi que non le monsieur traduisait la Bible na manière na ye oso comprendre alors essaye que balanda ye bakanga ye po ba fandisa ye penza e ba nini ba ne 1921 kitaola eroya sima ba année 30 35 34 babandi pe ba mamna bango oso comprendre donc mutu o ifaza na azana réflexion te pour comprendre place nazaleli eza que kimbango esaleka ki tongo asila na ina batwana yango nde sale ke bango ba kangaye o memaki eti na ba 30 ans ya emprisonnement pour que pendant ces temps mouvement ya ba on appelle Roya bango ba no sala babilo na bango po ebungisa histoire o ya yango oso comprendre alors bango tango baye eza isusu bato bazali ki vêtu de peau blanche té et comme ba noir na mémoire moko scellé ba noir o baza aliéné bango nde baye sikoyo ko accompagner œuvre parce que bango bazali ko la
bango baza ko ba salutiste bango ba cop na bango za kotangisa Biblia bo na kanisa boyoka ki yango déjà epai ya moko ya mwana na bango utai na kati ya lidesu vous comprenez cop na bango yango wana mais ils ont fini le combat bazui diplôme nango c'est-à-dire qu'ils ont eu un mais parce document, que non combat une reconnaissance ya roi et indépendance ya mboko et pas na bango combat oyo bango ba combataki ou bien combat ou bango ba combataka poto chango na ba verbe moko lingaliser combat ou bango ba combataka o bazoela ka ba brevet bazoeli ba signature pour na mambo roi et ça réussite na bango sur le terrain ya kotangisa bato Biblia par rapport ya réflexion ya moko auta na kata madesu o boyoka ki alobaki tango bazaki fara ndeko esclave à vérité malobi bo solo coup de chapeau ndeko nanga esclave à vérité bato bongo nde tozana bino posa na minute oyo po boya to sangana tant que oza mwana ozo tambola na vérité oza doté na ba vérité pour vérité ezaki bonzambe ozo comprendre to reconnaître nzambe na 4 éléments ndenge no topesa exemple ya mai soko tie na récipient nyonso zo sa forme wana vérité alors donc aza bonzambe mobimba vérité ye moko ozo comprendre tango mutu azo tambola na yango aza batu oya lolenge tozana bango na ba structure moderne o to tambola nango pona tozongisa unité ya bangunza ba chef spirituel bangunza nyonso to tambola na bomoko bato abongo nde tozana bango posa tozana bato te bazoya balobake biso kaka nde tozana eloko oyo biso kaka nde tozana eloko oyo po bino tongo bozobeta toloke bino nde bozana ngo tango bakotia bino devant fait bokoka yango te parce que le combat est facile quand on connaît bien son adversaire mais c'est comme si combat oyo à force to ndaka na ba divergence d'esprit nous nous battons dans un ensemble vide alors eza politique ya siège vide pourquoi parce que bozaka kana bosanganité rien que kaka bosanganyana boko ko sala ngote parce que mundele ya sakini azana forme azana fondement moko me ba figure na ebele yango a réussi sa combat soki yango te me mundele lingaka zala pe kaka ndenge biso tozawa bakoko na biso pe ba inga badondo kino lelo yo batenyo tozolata lelo ta musu yango ne en fait même sur le plan technologique ta musu to ngato za pendenge mususu mais ba anticiper biso kaka po bazaki na unité oyo ya koyeba kozala ba grand ravisseur ya kibonzambe oyo bakoko na biso babanzai ko pratiquer ba réussir ça pe coup yango ba fandisa o lelo tozolunga to bunda to bimana kati ya système mais tant que bandeko moko ba mandozala ka monpanzi oyo ya lobi asali contradiction ya oyo yango na à la base bandeko mususu baza ba téléspectateur ya haut-parleur télévision bandeko mususu baza ba téléspectateur ya ba chaîne oyo epesaka makambo epesela makambo ndenge mona haut-parleur ya kotalisa bokoko na biso culture na biso bonzambe na biso makambo ya kibo biso ba chaîne wana batu ba téléspectateur ba komi na dégoût pour nini bangunza bango moko na bango moko bazana ba contradiction ba maître spirituel bango moko na bango moko bazana ba contradiction alors ça fait pas propre poto comme na niveau yo que non mutu andi mabiso rien que car na bakisi ya bokoko oyo mutu ko buka likasa po bakisi tout basalaka o to monaka oyo o mundela salaka eza basé na ba plante mais bato bakomi kokoma na ba dégoût ya ba tradi praticien na biso oyo akozwaka likasa na mai na nzete musisa po likasa aza élément aza moko ya ba arbre oyo ezali naturel aza ko pousser pourquoi parce que il existe 4 éléments naturels il faut fendre sa racine na mabele il faut pousser à kola mai il faut ezala il faut avoir énergie soleil il faut ezala moto pour accueillir barom na accueillir makambo belé ko sala ke po yazala nzeta vivre mon pépé ezali yango mona likasa wana soki batie batuti batie na kati ya mulangi batie mai oyo ezali élément naturel likasa wana soki c'est formaté et puis pesi kisi po kibikisa mutu et ko pesa gaz wana nde elingo lakisa ke kisi komi prêt ya komela tala niveau ya sagesse abako na biso ekenda wapi ezali nango me bato to komi na ba dégoût nango à force bozo bi mebele le rôle mayebo sans unité industrie pharmaceutique ba tradi praticien ezate
kibudi bon taba mutu na mutu azobima na kona alors nani akondima nani. Combien de fois à plus forte raison na kibonzambe oyo ezaki mukende ndeko akoki kobenga na musika aza na souci songolo pakala yebi kende na ye pa mutu oyo ayebi kibonzambe nini kosaleke même à distance nazwa solution ya likambo oyo parce que spiritualité eza moko. Vous comprenez? Donc eza ba biloko ici to kata ba racine nango po nini pona kowela na to koloba ke bango oyo balingi bazala kana pona bango bakimbangiste na kona bango ba kitawaliste na kona bango BDK na kona bango papa Masamukili na kona ye mutatike va pe na kona ye. Donc la qui sa force na yo ka na kona yo. Donc la qui sa force na yo na kona ye ndengo chukoloba siko mutamukende. Alors que c'est pas ça. Bakoko na biso matin midi soir. Na ko rappeler lycée c'est moko ka ya mfumu mukendi apesa ki yango dimanche 6 et pas ya papa Masambukili. Ya libala oyo to kata to bimana mobali mususu. Donc to bimana mobali mususu. Donc to koka charge te ya koloba ke non, il faut na fidélité envers mobali na ngai quel que soit passé. Parce que lobby to ebite ndenge nini elamu kelaka. Oya ko yebaka lobby ezali bonzambe nzambe. Alors nzawana to pesa ye mukongo to kenda ko bima na mobali mususu. Alors tous à la reconnaissance nango pour que to koma na point ya ko retisser ba lien alliance na mobali yo perda spiritualité na o perda fidélité pa na ye o kata libala alliance wana nde faut zonga nano et ko zonga na kibomoko po ete bo sala recours ezali batata ba mama bozolanda au parler na après-midi yo ezali blague te kotala que souci ya batutu bakotala ka batu bakoleka na au parler pour na kolobela makambo spiritualité bonzambe na biso bokoko na biso authenticité bisika to uta to bebisela wapi yo zo mona ndenge nini bosangana na ozomona ndenge nini na momona na musika tu vois comment papa ne bakase ki banani ba en tête ezali sekite loko bongo to luka ke to sangisa ngo batu balela matin midi soir alors pour na kolukama déjà bango c'est déjà balobi ki balukama ka déjà une fois utakoya oui mais fumu tango to comment na ba point que batu balia bakoya la question est simple et après batu basangana kata batu basangana kite voilà pour mutu na mutu alingi kaka azala na wana ye alors na moment où tozoloba to komi na point oyo yo nangai il faut to sangana qu'on le veuille ou pas c'est dans l'obligation parce que on en a marre que au fandi boye mutu moko allo mais na uchi kolanda papa Masambukili mais ndeni maloba na ye na ya fumu entel ezalaka ndenge moko te mais ye pa loba makamba solo ye pa loba makamba solo ndenge nini balobi likambo moko bango mibale mais po nini te basangana basala yango esika moko allo mwana bakoko makambo lobaki po na landi yango na haut-parleur mais koko tutu alekaki alobi yango contrairement na yo bino moko bakoko bamba bokoko bosa ko se contredire boy ozo comprendre fumu mukeli parce que tozan na ligne éditoriale mon côté. Vous comprenez? Alors c'est le moment où yo bana tout oyo bakolobelaka oyo bazana lutte oyo et qui bonzambe beaucoup kona biso ya combat otoza koluka ko combattre système ya bitumba oyo tolelaka tango nyonso est bande na biso ba mama na biso bazalaka violer à tout moment mais d'abord toza violer na esprit na biso ba violer yango grave bakoma tina niveau ya kotia ngo chaîne bakangi clé bakenda nango pour nini parce que tolingi ko allumer ba cerveau na biso te biso toza na nouvelle génération oyo tout monde net tout monde te toza na nouvelle génération oyo toza na chance ya komona nyonso to eza palpable tozo mona yango ke oyo eza mabe ba outil nyonso eza sur le terrain ceux qui mutamoni mabe a donné ça ngako na TikTok à lobby. Donc ba mama ya mani mbele Niclette bazela likambo oyo ya kosangana oyo ba papa kutuma kaza ya molonga ni naye bazela kalikambo oyo matin midi soir pona nini ba kosangana raté ba Viki Kibadi na Canada bazela kalikambo oyo ba Junior Matete ba mama Kina directrice générale
il y a nouvelle génération. Bosangani. Vous comprenez? Et c'est ce qui a manqué dans le passé. Et ça, il y oyo batata na biso lokola ba papa diangenda. Bango na période na bango ezalaka difficile, ba papa masambukidi. Les pères ezalaka difficile. Bango bazalaki na état colonial belge batata na ba maman. Sous pression, il y a époque coloniale. Okobimela wapi soki o adhérété. Ba makambo moko boye. O ezana nkaka na bout de papier. Mais heureusement, papa on a besoin de bout de papier et c'est ça qui fait un bout de papier pour comprendre le système. Oh, il y a qui bon zambe, zaki na kati na bango ke. Oh, izaka makomi na papier. To sai la ndenge bango ba olingela. Mais na maloba na ngai na kozanga te kotika message. Parce que moi na ya mutu ba kote ya kaina masese. Ndenge mona ba papa diangenda basalaki. Ba comprendre système bazaka kotika message. Yango ba message yango biso tozana ngo lelo o remplir biso to koma o tozali. Ce n'est ni derrière l'institution religieuse, ce n'est ni derrière la futilité, ce n'est ni derrière Yarotala Kengaï, combat oyo. Poto bimana combat oyo, bo mokonde, bo kasi na biso. Bo mo, ce qui t'aurait sur yango, et que te comme une ligne éditoriale, moko. Faut que kendi bato nyon surtout ba romona pena ke non omoni muto yambaki aza muto ya kati ya bato basangana te batatana ba mambo kanga date ya lelo le 7 octobre donc muto akozala te na kati ya bosangani bo bando yeba ekaka na maloba na awa yenda ko bando bima en contradiction alors bato ya bongo bazali bato oyo bino boza ko boya pona ko ya ko kobebisaka makambo oyo ya bokoko na biso ezali na lignée en fait ezalaka déjà na lignée éditoriale nango tel que na pesa bino exemple oyo tomonaka makuku matatu eza na lignée éditoriale spirituelle ya kosakana te parce que yango nde efandisi yango nde sangani les trois forces spirituelles oyo esangani nsaku nzinga mpanzu soki moko eza te et perdre ba repère na ngota bo bandi ko fandi sanjungo banda lelo yo fanda te e fanda te il faut bango tu basangana basala makuku matatu nde ba pesi force ceux qui rekote sa bakoni na mipandi nyo surtout rekote ça parce que yango nde opesa moto po etelamba biloko na bato balia olandi yango nde esangisi spiritualité o ebeti eboti moko o ekiti esangisi biso esika to bengi o to solinga to koma na point ya unité travail progrès. Il y a bangunza na ba chef spirituel parce que maître spirituel mon côté kolega awa akozanga ko contredire likambungunza moko baleka kilobi pour na kotalisa ke yende ya sa supérieur yende ya yebi mingi oso comprendre dernièrement oyambaki ndeko moko alobela biso sur ba code oui il existe des codes parce que ba code wana nyonso tu ezali basé na kati ya kibonzambe na biso alors kibonzambe aussi ba coupa biso lien lelo bakoki kopesa au code o eza mutu o ayebeli o batikeli ezali peut-être ya famille na bango yo ba pesi yango pe komi ko sela pour un certain moment parce que c'est de la spiritualité mais tango yo ko tala ke non yo o vivre na kati ya Louvila nini Louvila ezali clan en français tango yo ko tala ke yo zara ya clan nini yo zo utiliser code o parce que tango zali na nsaku panzu nzinga tu wana eza ba clan na eza na ba code na yango alors ngana za na clan nsaku lokola na yebi ale na leki awa na lobi ba code bino pe bolobi ya mona bakoko akoko yeba iloko boyo mais on na yebi on ezali ya clan nga est-ce que yo nanga toza clan moko c'est ça ozo comprendre pona ko pesa yo clan ya ngai o moni teke zala ka pona liola alors na tango na liombo ngona na fingisi bangunza nyonso baliaka bato mbongo eloko na sali awe simbite eloko baza moins serré lo wana o moni susu mutu muso abimi okangami pepa na yi pourquoi parce que aux an espoir que oui il existe kibokoko na biso mais si ça existe mais tous en a clan mon côté pour que makambo o ngana opesa yo pour oza na réussite pas na yo alors il faut na ba le villa na ba clan ni ngana zali so na zana clan panzu tangu na yo tunyo mama yo zana clan nini toza ko sola na téléphone yo ko ebisa na clan ozali alors na lignée ya clan ona na kotala ke ezali ndandani donc ekosimba. Mais ceux qui n'ont pas de clan, on a été posséder tous les clans. Batata na maman boka ngama mna uche ibsevino.
ngai moko mona bakoko na koki kozala na bakode ya tous les 3 clans te, c'est impossible parce que tata mokili apesi yango mutu moko te azala nango ye moko apesi yango ya bato na bato ndenge pa pesaki biso spiritualité o ya biso tozolela ndenge tobungisa ozo comprendre donc c'est un peu ça nakanisi moi mokio na lobi pona makambo ya réforme na biso ya bangunza donc wana to refaire appel na bato nyonso to ba ko répondre présent nakanisa tokotika numéro epa ya mfumu mukendi mutu to akolinga kwa adhérer na idéologie wana bokomona mutu tu oyo azali même kulutu oyo azali leki oyo azali papa oyo azali ndeko oyo akoleka awa na haut-parleur semaine oyo nyonso tout ozana posa moto ya kolobela biso likambo oyo eza ya bosangani na biso pour lelo ezali déjà lundi. Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs moi je soutiens cette idée déjà maboko nanga na makolo nyonso za déjà na kati parce que na ngirande makamba boye ba haut-parleur ozana c'est un billet 5 sera bato nyonso 5 sera mikolo 5 sera bana miki 5 sera pe bi bato bazali na ba âge moyen, c'est-à-dire c'est un somme. Merci beaucoup bandeko. Dossier moko ezali ko leka on ali ko benga to pe na ko crier alerte na bandeko nyonso. Bandeko ebele bakenda ko kima bakenda ba île français. Bobi tout ça ba île ba la Réunion ba ya Mayotte consort ba île français. Bandeko ebele ba uta na est na bisika bitumba ezali. Na mindele misuku bakenda ko kota na ba uti. Alors la France azali ko informé que azali ko banda ko rapatrier bande ko nyoso wana parce que bisika rola la malamu za raté ce botali reporter na biso na ba île kuna na océan de kokoko le fungo la zalaka kuna haut-parleur ezaki kuna bilili nango za ko ya lisusu bomo na belément ndenge nini haut-parleur kenaki na ba ndenge ba congolais o ba uti ba est wana elongo na ba étranger so ba koti bango ozomona moto bazotu na ye yo fandaka wapi on a fait na outil DRC. Bandeko. Ce qui est grave, c'est que ba étranger est belé. Donc ba boaka bangunda na dossier ya problème na biso na est. Ba boaka bangunda est belé. Alors bazali ko se retrouver na itawana na bakati ba île bazo ko se retrouver bongo et ba sans papier et consort. Du coup, la France veut refouler maintenant bazako refouler or ba Ougandais ba Rwandais ba côté la biso wana baza wana ebele ba kota ko ba ngunda na kombo que ya makambo zo salema na est wana bandeko tango ba avion ko kende ko sala avion pour na Kinshasa et ko sala avion pour na Congo et ko ramener ba wana nyonso wapi na mboko yo Congo bo fongola miso na likambo oyo nazungi pa na mwana ba ngambi mwana bakoko nazape mwana bangala ko donc trahison yo ils nous tala au jour le jour bazo luka toujours ko infiltrer biso bazo luka toujours ba méthode biso on risque. Est-ce que spirituellement il y a un truc qui peut se faire aussi pour aider mboka na biso? Est-ce que spirituellement et le koko salema po et sungambo na biso na makambo o toujours kaboye? Oui, ekoki spirituellement makambo ekoki ko salema pe ko salema parce que toza même na bandeko bafandaka na Népal boki ndeko lobi na ba île na ba France kuna baza ko reflet toza na bandeko bafandaka na ba Népal donc aujourd'hui lokola Népal eza lokola na loba kingasani mobimba aujourd'hui kimbantseke muke Népal mobimba ya mwana parce que bazara pe na île bazara pe entouré na mai ba népalais wana baza en face on dirait na New Delhi eza na Inde bande ko na biso bazara na Népal wana ti lelo baza na culture Congo ya pure ba Congo ya kosakana te. Alors bato bayebi makam na lobi bato balingi ko pelisa cerveau na bango ba repousser ba recherche ozuna ndeko mukenda uti koloba ozuna makambo na yebisio il faut ekoma na niveau moko ya ko fungola o mutu kotalisa OK ba impact spirituel nango egoya ba impact spirituel nango tokomona ngo na miso
Donc to lingande to comme un moment oyo ke biso to zala déjà éveillé pour tout tala ndenge nini makambo na nyoso te ko komela biso na miso parce que apparemment biso tozo continuer ko rêver mais à ce qui concerne impact spirituel to ko mona yango na miso kala mingi te. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que contact nayo c'est possible pour votre côté? Ouais, contact nanga c'est toujours numéro ya mona bakoko échange raté 089 420 71 78 pour na bande ko na biso à Brazzaville 089 420 71 78. Merci na maman Yamine Mbele Niclette ba bon séjour molongo ni ya papa Kutuma Kazaya ba bon séjour na ville ya Kinshasa ba koko pe déjà ba fungoli pour na situation wana donc moi oyo mobimba masole ozala kitoko. Merci na papa Matete na France. Merci na papa Bankaka papa Bankaka nozoyoka lignée na ye lignée ya famille Nzinga mobimba donc il y a ça les descendants ya famille Nzinga donc bango baza na clan Nzinga vous comprenez le rôle papa Nzinga le rôle papa Nzinga na Brazzaville donc bato ya clan Nzinga donc komboka ya pamba vous comprenez déjà le sens ya Louvila nae donc merci à trop na kuluto spatch ya la ndarabiso mingi na niveau à France après ça roba mbote ba remercier mais belalo ba vraiment mbote na de quoi asalelo modi wao na ville ya Kinshasa parce que il se maintient et structure kitoko et merci na haut-parleur ba yambinga encore une fois cet après-midi je dis répondre pour parler de l'unité et je reviendrai pour naloba lisusu na roya penga mokote bandeko mibale bakoleka en tout cas o bakozala na même idée tokobenga na pe tokutani tosali une émission na table moko pour que topese la peau les moments est choisi mais quelque part les moments est mal choisi ceux qui to continuer kozala ka boye sans pour autant côté les mains ko bunda na ba politique à chaise vide alors c'est le moment où nazo faire appel na ba koko tutu ba maître spirituel et belé bazekara awa pour ne pas citer des noms ba koko ba mutikeva ba au fait bosé belé ba masamba ba ndeko kiriku si bien kazana na kitawa là mais aweze sika ya bato mayele boya nano boya to solola to fanda autour d'une table to bimisa eloko o ezozanga biso parce que ezozanga biso ça d'abord ko oser ko sala nano to salité tozo potana biso na biso tozo tourner en rond alors faut to ça quelque chose c'est à partir de là de temps to tala ke e ko simbela te na ponini toza batu to fanda to yeba ko kangisa maboke ya ba cerveau na biso esika moko po to yeba nini to sala. Merci encore nalanda ki ba remise de trophée qui monte et pas ya papa Samuel Masukili son éminence. On reconnaît la valeur de l'homme de son vivant. Alors bah œuvre toi ça là au parleur ils ont accompagné en tout cas bande copé au bazota là pour nous soutenir vision au parleur pour la continuité à trophée qui monte. La porte est grandement ouverte pour vous boya pour soutenir en haut et à la pelobi ba remise à ba trophée ndenge tout le monde a bande ko bande ko ça la trophée ya mwana mboka alors eux ça beaucoup plus fort parce que ils a na kibonzambe ebele na kati ils na sagesse et belé ils ont dégagé l'énergie positive et belé parce que c'est le cerveau qui réfléchit à base de son cœur où ils allaient na unité et spiritualité manquant. Alors merci encore une fois na bato oyo bakoya pour soutenir œuvre et trophée qui monte. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci à l'équipe technique. Merci Pinonio Soubolanda Kitoko, Isha, Esther Bazala Kiwana, Babeti Machine Kitoko. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se voit au prochain numéro. Ciao.